Naza maman, naza maman, naza patronne, naza pe oh toi linganga. Ay bagaza mbali nanga tout. Pour naza prête pour na kofinga. Neti wana otanga yedi ete. Karine Mokonzi la baronne, les loyo ba bengani ye et pas soit disant de konaye. Azui. Ba bengani. Ah yo c'est pas na malheur amni. Eh malheur ta zui. Voilà, mbote mingi, bonne année, mbote mingi na balandi chaîne na biso Congo Suisse Télévision. Merci encore une fois de plus Nassima Caméra Daniel Akani, merci encore une fois de plus Nanzambe vraiment ce qui était mbele bakundanga kala. Merci encore une fois de plus dans les seuls boss opena à l'équipe boss tout na poto, moi na poto tongo Dion sima vraiment umela motema maman Micheline Michokot. Merci encore une fois de plus na superviseur na biso ya mbinga, taille présidentielle, mutaza na beauté présidentielle. Merci encore une fois de plus na Papi le Congo, notre superviseur. Encore une fois de plus na Chantal Bola maman Paradis maman Ngeso, chemin qu'elle a mis le fastar. Paradis des stars ne tombera jamais. Merci encore une fois de plus na moi na mère na oh penato zakanaye du jour au jour oye na makofi okutie oye na malobo okutie fois l'artiste noir ngana bien akaye les grands maestros. Merci encore une fois de plus na chers téléspectateurs parce que sans bino biso mawatro biso pe sans biso bino pe mawatro. Aujourd'hui j'ai le réel plaisir de recevoir notre invité, votre invité, car vous avez le droit de savoir, vous avez le droit de commenter, vous avez le droit de partager cette émission parce que Bogard de la presse congolaise beauté boya poudre toujours par rapport nazane sengwa ko yambela bino moko yaba star congolaise ozo ko sala ke no drapeau mboka nanga etombwama et matalisu koleka bato bazako défendre mboka na biso. Tandresse Sidibinga la sirène à qui j'ai dit directement bonjour Tandresse Sidibinga. Bonjour Bogard de la presse. C'est Tandresse Sidibinga la sirène moi na mboloketo pete mbisa aquarium tala kasko simba to bonanga bodundango. Où allons-nous? Pour comprendre déjà na yeto ça to panza poker. To panza poker Tandresse mbisa aquarium. Comment on est autant dans nous parce que les autres dérangés bah tu bela na mikili mbisa aquarium Tandresse Sidibinga la sirène. Mbisi. Nande. Somme taza a mobile nanga comprendre que na zambisi. Mais yo normalement dernièrement Tandresse ozo ba chaki lansaki message ozo luka mobile tizikona ozide. Naza na ba mibali me mobile aza moko. Na attend luka mobile a potote ou aki non. Na ja occupé. Na we linganga, o to linganga. Ay bagaza mobile nanga tout. C'est mon mobile to poto linganga même Afrique, même intérieur, même à wapi. Ce ka linganga ils a ba caméraman. Atazo talanga bongo zo sepena mutema siko za déjà mobile nanga. Do mobile to mukimba za mobile nanga. Do na luka so mobile te. Do Tandresse nenga za boya zo luka so mobile te. Tandresse comme si identité na yo ya Tandresse est comme bunga. Par rapport à Tandresse à message ce qui peut-être à sali ka vidéo muke. Il faut pena poto pena balela. Moi la Tandresse ça na nini yango. Comme si identité wana pe ezo ko kende na kokundama. Ozo mona honte. Tout d'abord naza maman. Naza maman, naza maman, naza patronne, naza pe ya mkolo nanga. Te, eza okunda mate. Ce muto aleki na émission a finginga. Nathalie qui a muto a répondre pe naza prête pour na ko finga na eba pe ko solola. Soko muto a finga ngati. Bato bo qui peut ngate puis na profiter na pesa ma boss comme papa motema bato a merveille ba solution en Suisse ba moté ba bi merveille à traiter maladie nyonso et comme papa penza inde orienter habiter tendance aux grandes dames il faut ça ba émission boy et on bo mo ngana na comme coach na aza manager na depuis kala boy baté mais somme tena ma finginga tendance yo boy so ma finga no singa et sepeli singa na répondre c'est sepeli singa te caca de coq. Eh manikenda benga boma caca de coq. Tandresse ça na batteur moko na yebite. Tandresse est-ce que vous pena temps ya kotala ba émission mikolo ya baninga ba ezokoleka. Mais oui, ngam na tshaka na ba 5 giga. Ça fait 1 giga 5 fois. Na ta ba émission nyonso tant que naza muta média il faut na tala et puis na s'abonner na ba chaîne belé pour na tala ka news ezani ni ba dozolo bela ni zo na tala kalanga. Ni zo sérieux ani. Oh, news minute oh. News autre news est circulé siko. Oh bakanga ba ken pianati. C'est la tobeta na masolo. Tobeta beaucoup tobeta masolo wana zala vraiment ya kokita. Mais est-ce que yebi que
nga moko elekelinga mwana moko moi c'est bazo benga Odiana de la presse François Papolio tendresse nani Odiana de la presse François fingi yo yango bato babebi nga balobi yango boka de la presse tendresse yango akenda wapi azo répondre moi no te pona nini Odiana azo ko finga yo yete bandana botama na mona yete asala ba émission nini ça sans tabou na yete na ta ba émission na te pour éducatif te nda yete na yete abibeli wapi na yete mais moi na wana façon biso tout ozo ta la vidéo wana na biso face azo ko finga bino ba manike azo ko finga tangi pena yo tendresse yo yebi ba manike bato ba bo batala maka bato yi musala bo ba yi misala te na tala bango te pona kuneti wana otanga na yete na mona yete na yebi yete ya solo na yebi yete peut-être ko yé banga pona star na yi et puis a fanatique nanga et mon gazo ba ke non droit oyé ba fanatique ne tout tu vois mutu fait salade OK na yo sko te yo va tsara na plateau de ma question mutu mona habité on moninga na bo le ba chaîne mususu pona ba question boy moi na TV5 journaliste TV5 so ya mi na ba question oté mais question tout na mutu mona yebi te papa changer sujet na ko ba no beto ba mbatanga za ba jeter mais attendez s'il vous plaît non s'il vous plaît oeza plateau nanga tendresse oeza plateau nanga je dis bien oeza plateau nanga donc oza na droit mon côté oyo koloba devant bon tendresse to beta na masolo ba ndengo na yo so na répondre au nini duna beto makofe boko da so mona ba no beta oyo eza plateau nanga a soko meke obimi boyimba mo ba ko kanga yo mabemba moko makala kuma pas boss nga na mbongo be na bimi pina na raison ya mango tamba mutu na ibito o tu insistes et ça sens te tu évoluer voilà tendresse to mona ki bakanga ki collègue no ke nimpiana j'espère que osaki pe sur place et les gars qui n'ont ndenge nini koma ki makambo ba nyongo ba nini ba chroniqueur ba komo zo ba nyongo makambo no zo onde po to ebike ba chroniqueur ba komo zo ba nyongo ba to ebelebele en tout cas na pesi mon confrère Ken Piana pito pas les films on a film fiakula bango je reste malela babi bambo tami tout boza kuna film on sala malamu na c'est pas travailler bien pour ils allaient bien Ken Piana tikala ko zala jamais atero zala jamais escroc na vie na Ken Piana atikala ko defelo kwa mutute eza juste que ezaki confusion tek na émission au monde ba loba ezaki confusion ya ba kombo te ya batu oleba kanga batu mutu mususu eke mutu azana ba Ken Piana babite to kanga ba Ken po mutu na mona likambo ezaki yango ndo batonga na ba likambo te donc batika ba Ken Piana ba sa ba boulot na bango po sa bango pe Internet fait là na GDG babil ka omdela ti déjà voilà non s'il vous plaît tendance dit bien j'espère que tout le monde qui peut concert na yo oyo aza akenda poto Karine Mokonzi la baronne les loyo ba bengani ye et pas soit disant de konaye babengani yo c'est pas na malheur ta zui alapa okanisa ki poteza li Kinshasa olobaki tropo na esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama ganga ndengo ganga kai ozokozonga na Afrique koseka Yeleleo bonane kitoko wapi balobi tokela bon likolo mais ça normalité normalité ya amemi qui espère Afrique ya kiki ya ki milliers ou milliers sauvages amemi ango tina poto pa bato Myriam Mbote Belesko ozali moi ça zaraboui Myriam azane femme mariée hier moi nana otanga kombo na ndoka bato koyemba bapayane bazanga tina wana awasa na wifi bato ya ofele afuta ate ya mibale biloko ba provision doit tiaka pona mwana bango mobimba ye ko lia nzala soki de ba vitamine wana abwaki ya bwaki bilia le nyonso provision to mokita babi non pas jusque là to vani mutamelian mwana mwasa lia boete ozana tenya onini allez va là-bas azongi kuna zo pa mama on va faire une église siko to mona ki pe héritier watanabe comme si comme suka ya moto même héritier watanabe bakabwani lisusu makamwa nozo ona ndenge ni ozo sepela to ndenge nini bakabwani te ba ombele za base batika to vanda bakabaweli nini eloko te eza base bana peut faire comprendre mara mususu ke non otali na bato botala
po ba komaka botala bandele batongo nde bazalaka ti le buba ndo oswana eza base c'est que héritier zo créer base longa na osenga na héritier Watana beze loko moko wata kozala musicien ba base te papa l'un exemple ya ba Fali ba musicien belé ba oyo ba te ba album na marché tu vois. Et puis pour nanga na osenga na Watanabe wa muluba biso ba tozaka mayele Watanabe oza mayele osala musique ya kano ya Barbara longola ba antivaleur tout ba pembe no wana ba antivaleur eza banani ba attaché de presse ya foinini ya funi ya zana bango pour na bien funi ya foinini parce que bazo ça et la Watanabe promotion mon côté ils sont là pour leur promotion azana guerre na mutu bez na mutu alika fingi kota suka baki pulka non on sait ni sans attaché de presse to yebi au lobé sur l'équipe na plateau vandi au lobé là musicien na yo au peut sa programme ba voyage ba production na ye ba blo mo bongo mais toi quand toi tu passes à la télé tu es là tu insultes tu provoques après avoir de faire ça allez au peut ça suka comme si hérité non erba okangabino héritier comme si cheval na bino punda na bino comme ya asala ba relation pour na bino bino sala ba gafa na bimisa bino mona ngoza kitoko baza ko aider Watanabe en tout cas héritier Watanabe vraiment étant que ndekono ya mwasi que tu mini masha mumenu kabeya wetu kabeya wani mema we uji masha mumenu etala simazonga moto sokola yungula bango j'étais bango sala musala na wata yo moko lekaka lobaka parce que tu parles bien tu as l'art de parler mon frère et puis Dédé Watanabe eloko esa nga pasi papa bongisa na côté ba sécurité na bazana bolingote ba boka ma malade tandis que yo moko l'orchestre ça bien wana ba bulu wana te bango ba sama mona poani ils ont normalité ba me ko bongisa héritier Watanabe me ko bongisa ko tona po soki te émission sima na tanga kombo ya maître aboka la bamaninga maladi na orchestre ya wata pour na tanga kombo na wata longola et pour un jour aboka la wata maladi ou alors nous moto tendresse tout le monde qui dernièrement malgré solo bakisa ba baisse biso moto yo comprendre mais tout le monde qui dernièrement awawa héritier sala qui émission na Mike Lokamba waza confrère na yo alobaki par rapport ya mikumba voilà Mike Lokamba alobaki par rapport ya mikumba oyo keno héritier aboyi mikumba ya Karine nyama corps bon mutu kombo nyama corps nyama est-ce que nyama ko za la place batu bazalaka non nyama corps azo mériter ko za na zamba parce que aza nyama na zamba puis faza na zamba oyo ya mabe na la zamba te pas we ranson te na profiter peu ça le roi de la forêt bambote belé le roi de la forêt papa bengana nyama corps azaka nyama alongwa pa na yo bazongi se sika uta keska zo formation bifinga wana alongwa parce que ça moto na soloka et puis ça un esprit à Vatican grande de konanga de la presse lo baromoni pona ngande nyama ko alongwa pour héritier otenda bengani asale lo ko mo malamu apporter elote oh mais ba live asala mais muto apporter eloko na ba bazana na wata ezaka muto mo ko tanga komuna René Abir ba barbe belé ozo ba René Abir répondre que non mulu batonde de non mulu batonde René Abir asala musane mo René Abir il a l'art de parler et quand tu le vois comme ça il est intelligent tout ça sentiment total na la télévision oh ton nom vide toro bidon 5 litres oh tel oh penza mutu mutu zo sala mais la moto tangi wana dernièrement bana poto dernièrement j'espère baso ko landa biso bangona pas tu refuse ki benda bika na faso basala ki miso bafinga ki wera mais lelo yo oza ko encourager que non sala musala na bira finga nete non na qu'est-ce finga te afinga neti nani afinga nini ngako nina finga kao on est pena ke ofinga o nga finga nanga nga finga René na bisa finga te Abir afinga te alo bamba pa popote e engagera ke yemoko e engagera mutu te soki mona mafinga talibino menga moi est-ce que finga te pona finga ngati voilà tendresse to comme okene na ko shita émission na biso parce que na yebi ke tango to zalaka soki to yambi tendresse ezaka show na show mais tendresse to monio dernièrement mikolo yo okomi bo comprendre bana poto tendresse azalaka mutu ba show tendresse azalaka mutu kaka mutu pour ma tendresse il faut dépasser belé tendresse aza mutu moko tendresse ovivaka na ndenge nini na libota parce que bato ebele ba mitunaka tendresse wana est-ce que bozaka ndenge nini tendresse wana est-ce que ezaka ndenge nini ndako est-ce que même façon se comporter na médaille eza même façon oyo comme nene
Le monde est vimbi, hein. Olobinini. Même façon se comporte à Boé, la même façon se comporte à Nanda. Oh. Na des mots différentes. Nandé. Oh, Nanda on a dodi devant caméra naza tendresse. Ça c'est mon boulot. Oh, moi on a besoin en 19 va bêta na Ojana. Khalifa Dié donné un bon tonton et mon beau garçon, je l'aime beaucoup. Il y a une balade Voldi. En la première séance, il est aussi beau. Naza irresponsable, était na responsable. Naza ya balé ke belé. C'est quoi je l'ai non ba non ndenge bazan. Qui n'a pardon plus. Okotanga. Non tanga bango Frida Spartacus de la presse, sa chroniqueuse. Il y a mis balé, il y a mis ça tout. Déborah Michika, actrice comédienne, l'équipe actrice comédienne tout. On a le bango. Déborah l'équipe a passé la Irsil Pécha. On a Déborah Nabiso Aza la meilleure actrice, l'équipe actrice tout. Ba kombo tangela italien na bakamno zoloba. Neftali Neftendey autrement dit Maya Matalala chroniqueuse ya Kano ya Barbara toke kon hôtel Nere Bamana Mwasa Libala hôtel Kuna hôtel Enis Misenga Persis Ngalula mais Persis Ngalula la maman Luka de la cadette José Obed. Mais tendresse, j'espère que bana poto bazo yeba. Les loba chroniqueuse na ba journaliste internet ba komi ko voyager mais yo tendresse to yebeleka na kisasa. Ozo voyager peto. On a yona lisoko question. Lisoko na lisoko question anoyoki kusaka na ngate. Yo na yo moto tuni question no yote wapi. Na mutu to tu lisoko. Mais tozo mona baninga bazo ko voyager. Yo ebitenga na voyager. Yo mo ebitenga na avion. Yo mo ebitenga na mataravion. Yo mataravion to mona kango te tendresse. Yo donyo na mataravion na belela. Ba Kamo Lopez to moni ba Fifi sur bazo ko kota avion bazo ba complexé nde bazaka soka mati avion atali vidéo atindi. Ba koli na via pasi ba subi ngana ba do mataravion banda bomwana. Tina okola na ngai. Tisko na mataravion ba avion so na za complexé nini. Ya lokwa muta matina na moto a publier na matina moto. So mata moto kala o publier ngo. Eza complexe d'infériorité. Donc tout le complexe wana tout est vanité tout biso tout ça ba tombeau toi ba cimetière parce que mutumoto akwa comme en 2100 faux où allons-nous voilà tendresse comme on na koshita émission na biso tendresse a commencé la malewa de star ya bastar malewa ya bastar tendresse azo ko salisa bastar bena nazo comprendre idée on est utina nous puis qui est l'auteur de cette idée idée on est ngate batu ya boss na ngakumu ya pape moto na nzambe motema ya batu ya merveille ba solution ces émissions na kuta déjà na chaîne malewa bastar dans la bisaraba o abenga mystère faut le kana malewa nanga so le kana malewa nanga teto ya mamulu ba profiter na pesa ma concert mbote ou mon cordon mondirba wana c'est que ça starté ils ont chroniqueuse ou chroniqueur attends peu qualité no mona malewa bastar ba mona pe de la presse nanga lo baramba la mutu rouge bon mutu rouge ba tapenda lamba quoi bon mais ça nanga ya pardon s'il vous plaît hein. Voilà, bon mais ça n'a tendresse dit bien tendresse relation nous entre ba journalistes et internet surtout ba chroniqueuse puisque na yebi que entre bino boyoka nezala raté pour tout le monde qui dernièrement na matanga tchala mwana et ya papa Lutumba non comprendre même Yesu à Salandundu bon comprendre kaka j'espère que amen comprendre kaka tout le monde na matanga Lutumba ba chroniqueur na ba chroniqueuse guerre ya kosaka na kutote bayoka na kate ba wela mibali ba onzo babula na babula mibali a poto de basangisa bango mbala poto moko bana 10 chroniqueuse ou alors nous songa ma mwana zala na ngote beaucoup ta nga na fi de bar te na kenda boîte te na déjà tout est vanité hein conseil nan pesa bango te boyina na bosangisa mibali moi je m'en fous moi non pesa mon conseil te basangisa mibali bazona ba sidana ba kabula ba sidana ba tiber na ba yangani na kati yangani na kati okoya na matanga te tanda na koya na matanga na zui na sali interview un point bar toi tu penses que so na yekuna na kosala lisusu nini vraiment bana poto bana monde entier to komi na suka ya émission na biso j'espère que non to émission kozala j'espère na lingi pena to cha batu te ba question silité tout na ba question bon voilà totonga mu question bana poto to zotonga na tendance ça va voilà to zotonga mu tendresse tout na ba divergent na âge nini ba divergent na âge ba divergent na âge de 17 ans mobalo wana boboyana na yemba to boyana na ke sa vie na ye musika ke bisika bikauka ye na kana tina na ete nande yelo ko mbai na
Voilà, bon comprendre bana poto bana monde entier. Bino moko boyebi ki ça c'est Zarakin, qui ne kotika la Pékin, poto pe kotika la poto. Tozaki na régie, courir qui est kataki donc nous sommes obligés de vous informer. Toza toujours na continuité à tendresse de binga la sirène pour na ko beta masolo. Mais alobaki ke ba questionnaire ici, mais to pour ça na muke tendresse totonga muke. J'espère que vous serez bien à Batounyonso. Tendresse, vous serez bien à Batounyonso, surtout ma fille Nabino, vous serez bien. Mais comme si vous avez une relation, vous avez Papimboma, Banati Lokole. Napesi Papimboma Mbote Bele Sika Zali. Napesi, comment il est? Nati Lokole. Nati Lokole te. Oh, il y a rançon comme il est. Puis Roger. Puis Roger Mbote Bele Sika Zali. Napesi Bazara 3, hein. Bah, en église, on va s'embêter. Oh. Donc, on a perçu bango yebele liboke. Bazaka misato me comme on a comme kimingai. A fini qu'on a bossé na combo na e. Musala malam. Frank Stemai mbote bele sika zali mon pote. Popol Mukelenge là. Puis Roger mbote na bele sika zali po mikolo yo to pe biso po kate na so vidéo wana. Mbote bele na papi mboma. Frank Stemai mon frère à moi. Siko attendez s'il vous plaît. Pour la nini ozo pesa bato yo. Balakisa mitakala na bango mbote. Balakisa mitakala na bango. Biso tout mona ngo pena mitakala pa bapimboma. Balakisa ngo mais tolomo ezali Keba kate pa olakisa yo ba publier po déjà ba bisenga déjà yo eza en cours. Donc yo sepela pena. On a tela surtout ya nani? Ya nani? Ya oya wera mutawako kombo nani? Puis Roger. Ya puis Roger et puis Roger libumo papa. Et le réseau des accrochés. Oh là là, puis aujourd'hui ça se m'a monté que attention. Mais comme si malheur on est otake pas bana basi bato ba publier ki yo trouva ki ndenge. Ba muziki nanga bazana makambo wana te. Yende lokoso mbongo, ça va? Ça va? Et t'es est-ce que ce moment c'est pas lingao il faut on l'accepte tolomo? Non non. Mais par rapport à Keno Bolingo Zarana. On a pas moi si t'es ou comment? Et on a roloba oh tendresse à côté na vie privée à mutu. Où allons-nous? Non ba vérité les kambona moto. Monter que vous avez na vie privée parce que tant que na vie privée t'es tant une vidéo de tambola qui et c'est que na vie privée yo za na ngote mais yemo quand même alobaki yemo ka lobaki que non batu batala ngote ba balingaka yete batala ngo ba balingaka ye batala ngai penza asake refaka tika nganda na tala ngo chaque jour et puis na jour soit c'est nga tchamu na la morgue n'essaye papa boni ko monaki ngo pe en full en pleine batu belé bozo ko swana na puis Roger ozo ko lobane ba makambo belé Roger na swani siete na zong seke na nzena ebisie abo batu ba sala interview na frère Patrice nga seke longba maman mine no sen interview abomelo moto o tika yo comme nana wa comme sur sécurité vous me comme tu vérité comprendre ba mère c'est pas to ba quitter et ça ce que tu te bizela malamu te mais ba moziki basi a poto moi je vous encourage ceux qui ba oh ba chroniqueur ba comédien ba meki ba publier ba pas publier bango tendance oza mutu aliboso pe to mona dernièrement o lobelaki mais on so mutu abonga na likambo etolomo ezaka Frank Stemai en tout cas Frank Stemai pour des chapeaux qui te connaît lengi boinde mobile azalaka mais puis Roger pas sala qui faut c'est monter kaza courage abongi na vite azola makamute azoli ngonde boson na bosoto na donc naki donc rabaisser tina moyenne 0 et puis na ko ki ba pesa suspension mais pour na faire pesa suspension 2 ans. Mais parce que c'est pas des attendants c'est dit bien la sirène tendresse yo za mutu aliboso to monaki tango beza mai kalambai ezalaki na ngwa mai kalamba babwana na mwasi na ye mais ozaki mutu oyo ozoko telemela makambo wana vu que to monaki même appel mai kalamba ya bengaki yo donc comme si au telemela kiango puisque azande kono muluba puisque za ba beze belezo ko salema ozoko mai kalambai aza mutu ngai nelinga ba couple be banate e kabana te parce que surtout ba boti ba oyo ba boti bazana bana totala kaka bana yona se ba tchana se ba bongisa kaka où allons-nous tu vois na mukili totelinga tosala mabe mingi tosala bolamu ebele po bolamu ezongisela na biso un jour na sitata na biso te ata na bana ya bana na biso ata na bana na bino tandis ko ndenge za na tomonaki kalamba ya bengaki yo j'espère que obokenda ko swana kalamba bana poto na biso ngwe sa tunike na kalamba te ko sambali wali boma parce que tomonaki déjà tomonaki s'il vous plaît oza plateau nanga tendresse oza plateau nanga il faut na lo bango puisque oza star tendresse il faut batu baye bayo
Voilà. Tout le monde a dit Karine Mokonzi. S'il te plaît. Karine Mokonzi. Alobaki. Papa, s'il vous plaît. Héros, tout le temps à Bango, tout le temps à Maramoussousou. Moi, c'est à Mokonzi. Moutou, si ma bengani na vie, na sema au dondo qui nesika ngolo bati au pembeni. Azambe yambe, bano ya forma moi finge mbe yambe. Moutou na so ba mbe yambe. Mbe yambe avant qu'il moi c'est chef de l'état na poto ba meli ba. Papa, madame chef de l'état aza mutu abatu nyonso pour que gagner photo et non likambutin ndest que c'est ni aza mama batu nyonso parce que où allons-nous papa toi te masola bien o wana te ROT bangote era lala la tendance to comme na souka. J'espère que vous étiez nombreux de suivre cette émission. Moi c'est Bogard de la presse congolaise par rapport na pesa masalanga fa l'artiste kaka ndenge zalaka vraiment bo umela tendance to comme na souka. Message nini ya suka ozoko loba na bana poto surtout na bandeko na biso bazana kisasa puisque tendance batala kaye partout. Message nini okopesa bandeko ba fanatique na yo batika nango seko na seko. Ba fanatique nanga bo supporter nga tout d'abord. Et puis Kalaté zé raison ninga na lisusu. Balobe na loka kike non tendance azaka soki akei alimwe ayeboye akia simbi kisina ye tendance kisina toye bana nganga no. Kisiko na simba ba aspirine, ba chloroquine, yoka ba nivaquine. Bakine bakisi nga simba yango wana kisi eza problème te bo so robele osimba nini kisi te osimba ka kisi eza problème par rapport ya bakisi moko ba mystique tout ça wana etali bango na makamu na bango baloba nga kuna na zate nga na o percer pana nga oleka na nzela na nga na kofinga o na obeta yo nga na za bongo pona c'est comme si oza rasir na yo moko na beta trop na beta ebele pe na beta ebele babi mikolo madame Adolphine de makamu Adolphine, moi, maman, Adolphine. Madame Adolphine, Mikoloya. Non, peut-être Madame Adolphine, qu'elle a mingité. On a l'ingénieur, ça, c'est ça. Pas Adolphine. Vraiment, on a peine à aucun découvert pour moi. Photo n'ingisa zaïre, c'est la moi j'attendais comme na souka émission. Moi dédicace na bato bakota là yo. En tout cas, c'est tendance de binga la serana. Moi na mulba loketo pete mbisa aquarium tela kasko simbate. Yo bongo nanga ou allons-nous bo dundango. En tout cas, on bote belé na boss la chaîne na biso Congo universel. Oh là là. Congo Suisse. Tu sais ça quand c'est moko. Yé moko te. Congo Suisse Télévision, Vérité Universelle. Vérité Universelle, donc boss Boende Zalaka, où allons-nous et puis merci, na cordon, na mon cordon, ça permet na boga, au fibre na bambo. Papi Lokung. Papi Lokung est lengue, oui bien. Et maman bana poto, à goût, au comment de l'emboulé car. Fa l'artiste énorme, papi mon bana mwindu, et ya boga, mon bana makike belé, mon bote belé. Mbote na kumwa papa moté ma mère rêvé ba solution ay moto na nzambe merci na ba fanatique tout balinganga ba merci na bino belé babi ami da ma venga moi mkele bangengele ba mbote belé mon numéro c'est plus 243 89 98 25 430 plus 243 89 98 25 430 où allons-nous on appelle si mbote té akanga mutema o to monique essuyer na na lobby a supporter ngai autant que essuyer a supporter nga où allons-nous s'il vous plaît tendresse moto voilà kaka moto eza créer sika tonde ni moto na ba émission sika moto ngo eza nanga eza moto sika bimis na mutu rouge ça expliquer batwa ba ils ont sur l'état de balance maintenant ko yambanga na ko expliquer batu mais au seul émission qui toko na CP na même mbala sima soko ke na mabe de la presse na obeta o ya solo na ça so ba jeter na comme so rouge merci encore une fois de plus bana poto ozana merci bana poto bana monde entier kaka ndenge ezala kaka awa ngomba mangengenge kosala ba aventure te po Dodan Klebo merci encore une fois de plus na seul boss na biso aleki batutu na poto aleki batutu na bilele aleki bango tutu na beauté aleki bango na kibomwa na poto anga bozalaka boye motema maman Micheline Michokoto wana na moni déjà kuna boss John Simao mobali ya pembe mobali ya poto mwana poto atongo parce que bele bakena ba poto wana bana poto baza batata poto na bakuluta poto na bakokololo ya poto merci encore une fois de plus na superviseur na biso o nga na bengaka ye aza na taille présidentielle aza na beauté moko o nga na bengaka ngo ya gouvernement ya sika ozolan gouvernement ya sika c'est-à-dire que beauté moko mikolo oyo ya bafachi taille moko bien Papi le Congo, où met la place aux parce que aux Arabiens n'angaï avant que tu m'arambo, aux a parlé. Faut l'artiste noir mon maestro, toujours trois fois,
maestro encore une fois de plus na Chantal Bola maman Paradis maman Ngeso encore une fois de plus na Sima Caméra Daniel Akani merci na superviseur na biso ndenge ezalaka na pesa mbote bana poto tout bozala kaka ngai ba Tendresse j'espère que na tikelo micro osala na biso mo elo aussi lise mais Tendresse tokoka bona bongo te s'il te plaît aussi sa biso mo elo mo mo elengi moko boy bana poto aussi ma micro oza micro na yo nzambelanga ye en tout cas tene di binga la sirène to sakande to lingelaka bo s'abonner massivement na chaîne na biso vraiment babi Congo Suisse Télévision bo s'abonner massivement ou allons-nous bo tundango babi aïe 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 bilenge bo zo wapi kalate bo zo ndika en tout cas après ndika il y a les ndika en tout cas babi bo s'abonner na Congo Suisse Télévision yango des solutions yango des makambo moto